Les internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour, bonsoir. Et pas Ignon Bozali, Kolanda Biso, Ngai Wabino, artiste polyvalent Victor Mokeng. Nakati ya Bomoko ya Mboka. Tolobaka bongo Bomoko ya Mboka ezali site na biso pour na ko informer, pour na ko partager na biso makambo oyo ezali koleka awa na Suède pe mokili mobimba. Lelo bongo tokolobela oyo etali social donc ba événement oyo ezali kosalama pe ekosalama awa na Suède. Lelo bongo tokolobela tokotia penza sete na oyo etali Bopeto Sweden. Ndeko tozana ndeko na biso efia wa yeko rendre biso visite pe kolobela likambo ya Bopeto Sweden ndeko mbote. Mbote. Lobana no Bopeto Sweden ezani nango. Bopeto Sweden ezali association na biso mama na biso Charlie et Sali pour na aider bana na ba école bana na Congo. C'est ça. Donc ezali association moko ezali awa na Suède et sala saka bana o ezana Congo. Oui. Bana na biso ya Congo. Ezaka bana obeba mikolo be ba école na Congo tolo. Bon, alors projet ezande nini? Yebisanga na biso boye na okaki nungu ke événement moko ezo yawa kala mingi te yebisa bizani nango. Bon, samedi le 1er septembre événement ezali donc tozana moi soirée mais tokuta na ba 16h à 19h. Maman a biso Charlie a présenté Bopeto. Bopeto. Alors, on a toujours invité Batu Nyonso, Baya Penda, Boya Penda, tout soutenir. Dès qu'on a vu ça, ça les locaux bien, et donc, non, pour tout sa chance, na bana, basu chance c'était à Kutanga, et biso toujours, moi, ba chance, ya bakoto, tout tangi, ba classe P. Donc, ils ont 5 minutes qui ont une initiative pour aider. Alors, invitation, ils ont pour battre ou bien pour quelques Congolais, ou bien battre Non, ils ont pour battre pour battre ils ont coloniaux surtout. Ils ont surtout Monique Azana besoin d'aider. Bopeto et Kendel Bosso, Azan bienvenue. Bopeto Sweden. Alors, ce qui moto alingi asalisa akoki koya wate. Les jours Jiwana, le samedi, à Koki Koya Asala Nini. À Kobenga ou bien à Oui, Bako Benga na numéro il y a 073 56 52 06 ou bien 073 98 93 414. Ouais, yo muto roza na possibilité koya te obi oza musika penza okoyi koza possibilité talaka ka mikolo ba Suède zaka misala donc okoki ko benga be obi ko swisha pona ko aider bande ko na biso bana na biso ezali bazali na Congo. Alors okope sa adresse était place ko zala adresse ezali Svenska kyrkan i Flemingsberg det heter Diagnosvägen 14-16. OK, na Udinge. Na Udinge, yes. Vraiment kitoko vraiment to sangana kuna mingi pona ko salisa bande ko na biso na yokipe que même jour wana ba événement ozala mingi mais to tchana no c'était na oyo alors ba ko sala événement ezaka pona ko présenter Bopeto ou bien ezali na ko sangisa mbongo bien na o comprendre te eza ko sangisa mbongo eza ko sangisa mbongo pona ba école donc pona to idée bana o bazoki ouais donc eza na sedo ba binga ngo vel yores. Bon, le Bible comme mon na Suédois au kiko boaka pe moi le ba moko na Suédois po bande ko na biso bayoka ka Suédois te e bayoka lingala te bayoka likambo nene ko s'est passé le samedi oyo le 1er septembre. OK. Tala bande ko na biso kula na kamera. Hej allihopa, välkomna till Bopeto Sweden. Jag är här för att liksom ge lite information om vad som händer nu på lördag den 1 september då vår syster Charlie har organiserat en event som ska vara på i Svenska kyrkan Flemingsberg och adressen är Diagnosvägen 14-16 i Huddinge. Och då vill jag säga som så här som att det är
jätteviktigt att vi kommer. Det är jättebra att vi verkligen liksom är där och stödjer henne. Det här är henne. Hon har tagit ett jättebra initiativ. För barn som inte har kunnat gå i skolan, kanske efter det här kommer de kunna få chans att kunna gå i skolan och bli någonting. Så välkomna allihopa. Och ja, det ouais, vraiment merci mingi pe tozali ko beta société boye belé pour soutenir bande ko na biso eza te ki ko soutenir okoyeba. C'est bien que tu aies maman Charlie parce que tout le monde a ba evra sala ka kenda ka penza na mbongo wana apesi bana apesi asumi bakaye parce que ko pesa na mutu mususu boye mbongo ebungi hein. Alors ezala na betela ngo penza c'était que il faut toyeba place ni tozo cha mbongo na biso na bosanité que journée na ezala journée moko kitoko bino nyuso boya eza na bana pe bakoya bana ba na bana bazali famille mobimba boya eza peka bien pona komema bana na makamba boy po déjà bazwa expérience non tant que moni pas baninga bazokende ba classe te bino bozala ba classe eza gratuit et quelque part et comme motiver pe bango pe bako chopa quelque chose ko sala pe pona bana na bande camarade na bango bande ko na bango bazana na Congo na bosanité pe ko pesa information mosusu taza ko sa ba information na lobaka na bomoko ya mboka tozali na pona ko informer pona ko pesela tozali bongo ko pesela sikoyo ML Cargo ezali bongo c'est kitoko po ML Cargo ezali ke ozana biloko no na Sweda wa ezokoma tina Congo bazo komisa na Congo wana ezali ML nande kona biso mise à Landstrom yango nazo ko pesa mpembo te vraiment na initiative ya ko sala pona ko pesa la penza ko salisa bande kona biso omoni ke biso moko tokoza na biloko koza na biloko mingi na shela reme moya ko tina ngweza te o sangisi yango pesi ye atindelio kitoko ngana binga ke Mou de Teresa l'extra expliquer na Mou de Teresa expliquez-moi. Non, ma sœur mise à la ligne qui est trop. Moi, j'aime vraiment. Donc, Mouto Azana cœur. Donc, Aza vraiment maman. Et Azana Moutema wana ya ko aider. Donc, yebi bien que ceux qui n'attendent loko et kokoma. Ceux qui n'attendent. Donc, direction vos maisons ya bien. Wana kakate, wana asali asika. Mais c'est quoi ça peine association ne mususu ya ko sali sabana pe. Yango sikonga na zolo ba. À partir wana ndena pesa ye Mou de Teresa. Oyo kutu cargo ezana yo yebi na ngonde awa. Mais oyo ngana bengi na pesa ye kumba Mou de Teresa ezake non na ndenga zo aider bana handicapé parce que moi-même je travaille avec na bana oyo bazana ya handicapé et na yebi musala oyo ezali. Alors donc ko zo pende initiative ya boye toza ebelete ya. Moko na kenaka sur place na monde peza na kini ndenge pe bana na bazo s'occuper na bango vraiment coup de chapeau nzamba pambola yo mama Miza nazali pe ko pesa la kaka ke bato a permis de conduire misala ezali na bisu toza na posa ya après près 500 chauffeurs à bus donc ba pesi biso délai le 29 septembre boya komi komisa okoma chauffeur à bus okoma chauffeur à bus na Stockholm donc au futata et le côté donc bande kona biso nazo bonde la bino quelques-uns déjà basi ba mi komisi quelques-uns basi ba mi komisi déjà basi ba ko banda kala mingi te alors ba mususu oyo bazali na posa baya komi komisa il suffit ko za ka na permis no ya B alors ba ko komisa ngo permis ya D ya bus na ndela ya classe o kota ba cour o ya soki osilisi musala osilisi classe wana apesi musala mbala moko donc et en plus il faut kolobelaka ke eza nango te mpona kaka bana mibali parce que tokazalaka bana mibali nde bakumba babus mais tomonaka bana basi ebele ya baétranger bazokumba babus ndeko na ngai tozali ya biso bakongolais yoza na permis bete. Oui, mais nga makambo wana esimanga te nazala moko na politique nga moko na ninganda vibe ba mama soko oza na permis no ya B yaka ozwa musala ya okomata chauffeur a biso les années moi extra job no so azana ozata na musala na yo wana kozwa ngone extra job na yo bando sala ngota na ba weekend eza
bien payant. Et ça, vraiment bien. Alors, donc, boya, date limite, hein, il y a quoi s'enregistrer, na Moussala Nabiso, ils allaient le 30 septembre. Donc, aux années 1 mois, il y a bengangai artiste polyvalent, na ko fongo la on zela na ko l'actionner basala pour s'enregistrer. Aux Moussala, ils ont coûté 44 000 couronnes, mais aux ango au félé, ok? Et ça, il y a solo. Que tout ça les sanaka yango te maman ouais aux informations moko boyo be oyebi musala moko type ça bandeko baninga ezala kitoko penza nga souci nanga ezala ke mutu nyonso azala na ba occupation pour intégration na mboka Suède ouais yango wana fongola nzela soko yebi ke no place terre musala ezali tutika eloko wana ke no parce que nga na sala ka quelque part na koki jamais ko kupesera mutu mususu musala mais mutu mususu à cause de la paix azana chômé a bomba na ai na okasoni te soni wana ezaka pourquoi c'est parce que to yebi ke nga soki na ye pa na yo artiste na bi ke no na yo betele moi lisolo na nga ke no na za beza musala yo na tourna o quelque part peut okopesa no pe ngai ke no oui na kepe na bandi musala mais na sima nango e community nzelo bon nazali kopesa mbote na nga pe na bijou kiyika place azali mbote na yo donc wana mbote na ye mbo nazali susu na information mususu oyo ekosala mana Uppsala wana ezali bongo le 8 ils ont un samedi le 8 donc tokozala wana na Uppsala biso ba congolais quelques gens peuvent représenter Congo na culture na biso na musique na biso et kozala groupe na biso moko betaka gospel et kokinde ko beta na Uppsala na culture naten culture naten on est ça la maka chaque année donc alors ba bengsa biso tokinde kuna ko se présenter tozali ko la sa culture na biso makam na biso to sala ka ya Afrique na ndenge ya gospel donc o bazana na Uppsala kuna mbote na bino boya jour wana e kozala kitoko ok mais to beti sous c'était likambo ya le 1er septembre ya Bopeto Sweden de makambo balobi Bopeto Sweden de makambo kuna esimbani na mama Charlie na bandeko ezaka mama Charlie te na bandeko ne mususu eza foreigning alors ce tolobi to simbana na kama batu mususu azoki na ba foreigning ya batu mususu abosane ke ba congolais biso moko tozapi na ba foreigning na biso donc nasuka oko ebisa batu wana même ba o bazo kaka sedwa te ba ka lingala te ebisa bango na sedwa ke to samedi to kozala na Bopeto som sista ordet så som jag sa i början så är det liksom att vi har den här eventen den 1 september från 16 till 19 förlåt och alla är välkomna. Det är välgörenhetsevent och jättegärna kommer det minsta lilla du har och hjälper till. Vi kommer ha Swish-nummer som är där. För även du som inte har tid att komma, om du verkligen är engagerad i det här så kan du alltid ta en Swish-nummer och swisha någonting om du vill få information om Bopeto, vad ska man göra? Vilken sida ska man gå till? Det finns deras hemsida på www.bopetosweden.org. Gå dit och få mer information om vad Bopeto gör. Bandeko babolingo wabino artiste polyvalent na ser ifi Ngudi la grande étage à Suka. Vraiment to sepeli mingi kozala kati na bino na bilili bongo tozaye moko digital momo ouais na kati ya bomoko ya mboka to sepeli to kutani bongo na mbala sima. Merci beaucoup pour lelo. Les internautes Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W